Bonjour, bonsoir, na balandino soya. La voix céleste mbote na bino, mbote bozali belé. Partout dans le monde bozola na biso par la internaute. Moi na moni na niveau ya Miami, Lito Salvador Bingo na Papicho, siko zali na biso mbote. Tu na niveau ya Suisse, Maman Konde chita la main aux opprimés. C'est que Toko. En France, moi, Kabacha, en Belgique, moi, des Charlotte. En Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier, en République démocratique du Congo, et Zaline de Konabino, Moïse Ban, Kantibal, tout ça, décryptage, il y a actualité politique. Nazalinga Imo, Nazalinga Moko, Autobéa, la Combo, la fin terrible, tout ça, décryptage, il y a actualité. Kabila, invité aux États-Unis. Est-ce qu'au Kenya, au Kenya? Rentrée parlementaire, tension dingue et salémi. Qu'est-ce qui va se passer? Destitution, un niveau d'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Force intérieure africaine, ils ont commis s'imposer par force à niveau RDC pour qu'on anéantit tous les plans. Sommet à dimanche, à desco maman, sommet à dimanche. Ni ne coupacata à sommet, on a Moussé dans une pression américaine d'Imia. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons décryptage dans l'enfant terrible, Mbote Antibal. Ouais, bonne santé. Ouais, très bien santé. C'est pas ce qu'on y a c'est présenté sur la bandeko batalo pour la preuve. Non, na bandeko no so bola ndangai président Ridi Balonga IDPS l'enfant terrible au mesana obenga parlement de Bandal Adoula tozana pona ba préoccupation na bino nyonso. Merci Antibal. OK, merci directement to coach Kabila ba autorisé à se rendre aux États-Unis. Est-ce qu'au Kenya ba été les 4 novembre, le président américain Zobima. Mais avant les 4 wana, les présidents américains Zoyamba, tous les présidents africains. Et puis, dans début à mois 2021, tu serais comme un président africain. Les dessous des cartes, il y a Makamunon ces années. Dessous des cartes, il y a Makamunon ces années. Quand Talisa africain et puis quand Talisa peuple que non, les États-Unis d'Amérique ont eu partenaire privilégié au Yoyaye, à l'ingité partenaire privilégié wana. Batungisaye na niveau ya Afrique. Waneza premièrement. Pourquoi l'ingité batungissé en Afrique? Ayo comprendre que non République démocratique du Congo est un pays béni. Pays est ça la pays nyonso est puissant. Et ça République démocratique du Congo. Donc batu ba olinga pays waneza la mala muté pona ba intérêt privé ya bango. Les États-Unis d'Amérique ayo comprendre que non to perda i pédale lelo soko ba risque et mati boye lelo Iran accueilli boye c'est parce que to bande contrôler RDCT. Comme bazui contrôle ya RDC on a ba lingi lisusu bêtise na kati ya RDC yango zomona likambu oyo RDC nga sala bo so batu musu ba sala ngo les États-Unis a s'impliquer nango ndo moni même ba forum o sala ma a États-Unis aza ko s'impliquer nango afin que ba kende kokota réunion wana pona marambo etali invitation ya monsieur le sénateur Envie Joseph Kabila Antibal wana ngam na ebsopena selo ba analyse nga na sala États-Unis bazaka mystique batwana bakenda na mutu na voix moroté bazaka na voix ya négociation na voix moro ya arrestation et puis au mona basala ngo na force Joseph Kabila tisikoyo na mandat oya Félix Antoine Tshisekedi na coalition basali au memela ngo na esprit ya cohabitation ya ko empêcher mokonza mboka a sala musani malamu par rapport ya ba ministre na ye o ba bimi na ngambu ya FCC et puis sotoke na domaine ya commerce to domaine moko boye tali mosolo ya mbongo à travers ba bailleurs de fonds na ye de esali que non les États-Unis d'Amérique atala bino muto comme oyo kate il faut to luka to ça l'effort to kitisaye nasi ndo moni ba dépêcha ki ba émissaire na bango bayaki awa koluka kobenda Kabila Matoi mais azoyo kate deuxième émissaire sous soyez na ndenge Kabila senga ki voix ya négociation ba lobbying na e bakutana Janine Mabunda ndo moni États-Unis a préféré kobengisa ye na niveau ya États-Unis d'Amérique mais Antibal lo mo na oyebisa yo soko Kabila zo pesa message que no ya respecter constitution azali sénateur à vie accueilli ko siéger pour na kotali sa communauté internationale que non ba makambo wana nyonso o bomo na nezanga ité nga no respecter communauté internationale peut à comprendre déjà ba jenaï à comprendre déjà ba jenaï
keba na voyage ya Joseph Kabila nezala aller sans retour. Et là on a sabino bandona ba diaspora keba voyage wana ekozala aller sans retour. Tomona ngwe pa Jean-Pierre Bemba. Monisco ka moko ndo tambola ne ana babite to protéger ali to moneli mwana Kabila. Au salo mabe bakimise na ambassade babito protéger malibando bonga mebongo ya. Ko bima bimisha ka CP ya na mboka na te seni niyi. Beko kokanga bakangi Bemba ote na militaire parlementaire na sénateur plus question. Yango lo to mona aipa ya Joseph Kabila. Yango na to senga na bandeko nyonso oyoyo balandaka politique ya Congo. Bolanda ngona bokebi banje politique eza déjà ya koyinda Antibal. OK, banje politique eza koyinda. Alors, sommet à dimanche, ba Congolais bazali bana ba ozani na sommet. Donc initiateur sommet wana tout le monde va sommet côté mais cette fois-ci pourquoi diminuer ça à niveau ya Goma. Mais selon les informations dans même ministre ya INC wa secrétaire na niveau Goma, on remettait mon Miké pour na baluka ba baby ça. Sommet ni arrivé à Tshisekedi. Alors après quand on a ministre wana dessous des cartes à sommet wana tout le monde va kaka ba boyaki mais après 48 heures tout moko derrière comme on dit moi. Dessous des cartes ya sommet ni neza c'est moi. Yango na lobi Antibal. Na dessous des cartes ya sommet ezali premièrement ba pays wana nyonso azanzinga RDC ba comprendre que non ko respecter sommet wana eza copie mela bango bomengo bazwana Congo na ndenga moyibi. Nathalie Sakio awawa ezala ba force négative oyo ekota na mboka na biso esala ba massacre ba oyiba ba ressources naturelles tozo ko identifier bango me ba pays wana ba wangana so ba koti na frontière ya biso na Rwanda botake bango ba kimi na ngambu bobengi Rwanda botuni ote na yebi bango te mais aoyamba batu oyo ba okota na sol congolais pour no bima kuna so bokena ngambo ya Uganda même na yango wana mokonza mboka azo initiative ya créer sommet eza keno avandisa ba président wana nyonso ba homologue na wana nyonso ya ba pays o ezali nzinga ye ba solo la makambo etali sécurité ya ba frontière na biso. Donc na kata RDC batu o tokozwa na RDC frontière o bango ba okima po ba lusoela eza seke bango ndemba sai nini ba kotisi bango yango moni Kagame alingaki sommet ote. Bokonzi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azonka na ba pression ya communauté internationale car les États-Unis d'Amérique wana abandi ko positionner Joseph Kabila 80 hommes na Gabon so sali boyete nikale dia kaburuti suka na ngoboy même mapeka Kagame wana ba ndozo ka pression yango moni Museveni wana abaka lia rambika te komi 3h agangi na lia rambika nzaleleki mingi pour nini ayoki États-Unis d'Amérique a signé communiqué conjoint il faut force y Africom ekoya na est du pays ba yo comprendre que nos forces wana so yé ba jena biso sala wana et si là yango moni ba beli mbangu date komi le 20 sommet il faut ekota yango wana moni Antibal bandeko wana bana mayele mabe et puis bandeko wana ba zo force wana sommet on ce que coach ya boucher le côté sur le plan national, c'est le plan international. RDC quoi agir mais quand même chaque jour beaucoup force c'est pas normal. Par exemple, selon les informations les tout dernières choses on va appeler ça bango, bah c'est saisi que non, bah respecter accord cadre de ce débat. Oui le bac que non, pays monté à s'intéresser dans ma capitale ya pays baninga après ça fait mindu kiti. Mais tout le monde à Rwanda surtout Rwanda. Aza comme mato ils vont azo alors dernière chance aux années de ceux qui bah éterminé ça les mis ni ne réaction ni sur le plan international sur le plan national réaction les années. Antibal, soki bandeko wana bayoki te réaction eza makasi. Pourquoi? Félix Antoine Tshisekedi 2021 comme président de l'Union africaine. D'abord président de l'Union africaine a le contrôle des pays d'Afrique. Asa vice-président de l'Union africaine en Afrique centrale. A comme est-ce que président de l'Union africaine a contrôle de l'Afrique union tout. Asa la facilité. Pays européen oyo et tout ça bon continuer à écarter président à travers la communauté internationale. Donc ne bazawana bayebi que non tous a droit ya ko respecter pour oyo aza furi munene ya communauté internationale. Donc ne bazawana sommet en ekota ce qui est aboutir te ba dessus de cartes nango ezali na ebisa ko na makambo etali politique bakenda na banger politique moko te faut que na ba carte ebele et ko aboutir ka nga na sur ko aboutir pourquoi ba boya kisuka nango banzimi
Joseph Kabila ezalaki à élection azon dit mais élection mais volontaire cette sélection ezalati tokeka na ba glissement Joseph Kabila suka na tokenda Rwanda ya comprenez mon émotion au montre le moins na loboko ba convaincre ba lagisi ba makamutu na ba réalité moni que non suka nango élection et salama même mana ba gagami ba Museveni wana nyostwana baza ba pareil à Joseph Kabila bakuta cop moko boy Kabila ba créer na bango na kati ya République démocratique du Congo bande on a biso na est bazo kufa et puis pour information na pesa mokonza mboka ndaku nesi la kamingite na est ako vanda na est ka ne apometa batu ba to nganda okuna mais oui ako vanda na est parce que batu musuto ba information we bakamwaka ako vanda na Goma wana umunana place ka caméra tout atolo banani ba tout atolo ako vanda wana mokonza mboka ako vanda na est. Donc là déjà, au monde mon konzambo on peut savoir message on va dans place de sécurité za makasi. C'est qu'on a confiance, il y a sécurité na ninu et ça ma côté wana. Mutu to yeba ka no Félix Antoine Tshisekedi nda vandi pembe na oya wana na Kantati. Ba ko éliminer facilement. Mais akenda avec stratégiquement oyo lelo a eu confiance il y a ba garde républicaine nyons tout. Makambo Joseph Kabila ça là ba soda na été ya ça libango. Donc c'est ça politique ezali kama monde intérêt. Makambo Vital Kamerhe a dépêché ministre batambola mbonga kimuibe sili non te ba continuer au Kabula. Mais ba peuple on a ba okosa ba peuple mon souverain. Peuple on a ba okosa. Ba peuple mon souverain. Ye crise wa lukele Congo crise yango wana ezongeli. Donc bande onanga ba congolais bozala serre boke ba makambo etali ba message tribal. Mokonza mboka azaka moko Félix Antoine Tshisekedi. Souci na biso priorité na biso zaki Kabila akende. Kabila akei. Maintenant souci na biso komi mboka vanda kimia, mboka tombwama. Botala ba message pour oyoyo. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi notre président aza komema na mboka. Lelo bango barolinga ba guerre na est si la te. Parce qu'il y a déjà ba comprendre. Soko est guerre si la te za moi pas investir ya na mboka. Lelo oyoyo barolinga état de droit kota na mboka te bayebi ke mboka weza na état de droit te yangwana e permettra ba investir ba ya te lelo oyo barolinga lutte contre corruption esila na mboka te poso esili na mboka ba investir ba oya donc bande kona biso moko ba congolais baza ba ini ya Congo oyoyo bazo collaborer na ba Kagame na ba Museveni ba président nyonso oyo ba pays nyonso eza nzinga ya République démocratique du Congo pona koluka kokwisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais oyo na oloba mais eza ya memete meza mais oyo ezokebisa ba ini ya Congo nyonso mais wana na oloba wana les États-Unis d'Amérique abeti loboko na mesa eza bande rebela diaspora bana ba France a États-Unis wana sala nini États-Unis wana boye na boye États-Unis wana boye na boye boye baka soko na bamboka na sala te po ano bénéficier pelo ka malonga te o eza République démocratique du Congo na kati ya mabele na biso to na ba ressources naturelles o ezo sala bamboka comme puissant très puissant. Batukuto baoyi bandenga moyibi ba koma puissant. Et bongo sikoyo ba oba ozongo na voie normale. Yango moni les États-Unis d'Amérique abeti loboko na mesa lobi plus question. Yo Museveni Kagame bomoni pression te Kagame. So koti na ba laboratoire na bango baza ba candidat na bango ba bimisi po na Rwanda. Bamoni ke no Kagame aza écarté. Bamoni ke Kagame aza écarté. Yango wana balobi non plus question tondi mambangu masolo ekota afin que toyeba masolo ana mona mai Tshilombo akotisi eza masolo nini naza kwansire bino bandeko na ngai congolais aosala analyse politique na ndenge na ye batu bakomi biloba na mboka na biso Félix ongo to comprendre te batu ba uta libanda bayeka na mboka na biso brr basisi bakei meto lo bamna vérité na tango Joseph Kabila milembo babotola ngo aneni combien des années babotola mboka na milembo ekoma nango son République du Volcan ba Rwandais bazwa na bango ba Ougandais bazwa banani bazwa
nani yango aloba nani oyo aloba lelo oyo nzamba sungi tozui présent oyo to récupérer moi souffle muke na mpanzi ya este mais bilobe les oloba makasi koleka mutu oyo bato bazokufa non bato bazokufa ntibal mais ndenge bato banda kokufa liboso te Kabila tikaki atireka groupe moko mais tiseke de banda ye ba groupe ba comme mais yo tala siko diplomatie na yo to en fait tala siko valise na yo ba rang nyonso ranga Kabila tika groupe mo groupe netini ba ADF babika ADF Kabila tika ADF ya solo afdele Kabila boy to yeba na kombo to yeba na tango Kabila te ba maimai to yeba na tango Kabila te o monte na komo kende uleke minute elia ma poto mona bango komebele bagari ya somo tomboki toziba oyo ndekwa rube wa kufa na milembwe wana chozaika Felix bafie na biso batika bitumba awa baye bazongi katanga ezayipeka Felix non kongolele rolo balikambu tala apesima nazo benda matoi mingi na bino tala apesima Joseph Kabila abomi mboko sur tous les plans je vous dis lelo yo voya Congo ekomosa nini emata bakomotsa bajamba kok poto luka tozonga suna sima toza na temps à perdre te tozonga pe suna sima te donc baokota masolo merci avant continuer to fester donc on a fester nani Sami Badibanga yo bola respect noza pena mobali comment ça fait que mutala sénateur à vie encore tibilo tout botelem mais ve Sami Badibanga to coup de chapeau moi pena espace fin c'est yaki na tout à fait Tshisekedi Magota Isaki mais lo pena espèce zongaki non na yeme soit disant yeme na yena bato na ba bien na hôpital chaussée à kolata Kabila ngoyo omoni akoti boye bango to bate o sati ba papa ngobino babino est-ce que bozana bana vraiment charge de fidélité comment est-ce que mutu moko azubino soit déjà des professeurs na pena papa na ngai na mona devant mutu azubino nde achebino alongone mo bongo charge de fidélité bango te Kabila mema bango na ba taxman moko musika chaque de fidélité ba signa wane longola ba conscience nde bazana ata basio batie na kasho andodore ka Kabila nde omoni ba bazana yango na omona adage moyo lobiso omoni mukolo abimisu ka pembe te seke mukolo ana yi mukolo mo ya buzoba alors to suka ndenge nini FC ça veut que non ba ko empêcher prestation serment à 2 jours na to suka ndenge nini Kabila nenga zawa ezedo eloko atike nango ezaka rosa malonda babotole nyonso ba déboulonner mais ba bataille c'est ba déboulonner mais ba nemuso ba kopatika na moko kaka rosa malonda ouye antibal ba lingate ko mekota 2 jours ba kota so esuka ko boni antibal pe mbongo ezate voir dissolution ya assemblée ya parlement pa bote ba lo ba foi ba kenon mbongo ezate c'est bo dissous d'assemblée c'est un mbongo ka faut c'est ma première semaine na 4 mois na 4 mois nana ko la présidence scène pour na la présidence scène ya ba fichier ba no ya bo senga ba tapota ko senga pe non ba dissous de to boité ba dissous mais il faut raisonner pas ne ce monte faut passer l'élection anticipée dans 4 mois mbongo ko tawa fichier électoral présidence c'est donc bolinga zo nani connaît nanga zonga antibal que ça soit crise en otoloba ya Covid-19 na mboka tout landa barang noa combien bimana ba Jeffrey Mekende sombongo euta est-ce que on dit mimo na mboka Félix Antoine Tshisekedi okangaka maboko bazo bloquer présence à Sénégal faut expliquer bon to expliquer ba ya Séni omoni fichier électoral les orations inane antibal nyonso wana omoni wana c'est Joseph Kabila wana ebiso eza na ba réalité mususu Joseph Kabila l'air aux arrêter yango moko essaie disparaître en douceur vous assure oui je suis sûr là on loba muto wa benge yemei papa abilobi ko ya pamba na Sénat ba déployer ba pasoda et va tambo na tapis ezaki bongo te nga azalaki wana yozaki wana onga alaki otala ngelo omonte apesha ngai mona la fa terrible ngai ti mwana mwasi moko mukie aye na jeep moko noir azoka boyela bato ba veste ba billet ba 20 000 francs pona ni bato ba veste ba ndolanda Kabila wana asu ba mettre mo boye ba yaki no liboso na temi na bango ngai na ti kilote na infité bango de AZ azoka bola ba 20 000 francs petite mwasi ya pembe boye amwa bote boye kitoko opumsa ba 20 000 francs ba lies pena aopesa bango ti Janine Mabunda batune baye ba okabola ba pola Janine Mabunda
bamituka wana ba la police yaki pourquoi bayebaki ke non IDPS tozala wana na terrain bayebaki oui bayebaki IDPS bayebaki rentrée parlementaire ba parlementaire debout pe baroya ya bango pe eza bango babi bazana majorité est-ce que pourquoi bazo banga te wana majorité asibiso eza majorité populaire et puis majorité debout bayebaki ke non biso pe rentrée parlementaire na biso ya parlement debout eza lobby le 15 to siège lobby libanda palais du peuple yango na ba déployer la police ba makambo ebele ezalaki wana so landi bien baye la IDPS bato Janine Mabundu balate ba polo très à l'aise bato ba veste wana po Kabila lokuta mabete bomone force monsieur yeso lande ba mbangu ba veste wana ba intimidation pamba ba jeune to iba bana ba kauka bana mo raté bana ba kauka na bi bango bien na bi sa ko ngana consulter bango de près na alaki wana so ba olanda vidéo ba comprendre non l'enfant terrible la mystique l'homme na bimé na face non ça tenait mon amour mon zélo et moi mon nga to mona mandefu boye pourquoi atika ngo boye na des jours bu na longoli yango na za na longue émission na za na longue o effrité bango ba ka bolon ba billet ba 20 000 francs ba billet ba 20 000 wana ba biloko esa ke non économie mboka na biso ekoya yango wana mongo eza na FCC franc congolais ndenge circuler vous ne pouvez pas imaginer mais il faut boye belo mo konzamboka baki ako déboulonner système il y a déjà pas comprenalité déboulonnement système wana ezo travailler en collaboration na année 2020 année à action que ba fait 2020 action munene ya sukeza ko kanga Joseph Kabila. Et là, on a eu action à Souga, on a pas de l'action sociale 2021. On a bêté le bon, on a mis ça. Action à Souga, on a mis ça. Donc, on a quand même fait ça, on a mis patient. Les grosses légumes, dans l'opportunité, les grosses légumes, patient, ça y est, bon frère, Néhémie. Néhémie a conseillé que nous avons cangoté, mais viennent déjà 2 jours, on a dans le cachot. 2 jours dans le cachot, mais vous comprenez. Voilà fait ça mais tu as besoin de yuma albe yuma non omoni kokanga mutu mususu bokangi mutu oyo azama ba dans 20 bana na ba servir mboka le bokangi bana na ba dépendant na ne bana na ba zo susu bomengo ayete mboka pesa ni kuyi donc parler na lobela binoni boso contexte na na lobete mais boso na sens nini ba arrestation ya batuana tout eza Félix Antoine Tshisekedi eza justice azala ba contenir bi que dossier Sangotisco était ni longondo sont les informations azama ba IDPS ibi mbongo ya coronavirus pour la vérité mais justice ça dépend des mesures mais ba ko ba to FCC wala ba ko ça on même pas ko ça justice ne peut interpeller et bon justice a interpellé mutu a interpellé ana rimer faut bon relaxer de quoi non était les rimer non et ça non ba rimer il faut bon kende bon relaxer de quoi makambo eza solo boyeli biso relaxer biso ba épreuve quand même baba ka bali mbongo ya l'état ba kende to moni ba épreuve ba transaction ba transfert ya mbongo to moni yango a ba la jour inter transfert ya mbongo bu ba mbongo ke suka na mutu mo bo pirier a pesa injection to moni ba intervention ba conversation ya yena mutu ne ministre na on se comprend donc c'est ça justice nezawana atavara na ba épreuve et puis justice il faut yonde o fréquenter yango yo yebi ko na dossier eteni longondo kende mona justice elo ni ne bangisa bango na eteni na Gilbert Kakondi baza na elo ba bangana ebola bango ba memela biswa baya ba injecteur ngo biso parce que parlementaire plan ba beto na yebi makambo wana tu atibal Gilbert ba salé Gilbert Kakondi mo oh papa IDPS kufi kabundu bakoisa IDPS kufi ensemble ngo yango wana bokoisi kabundu biso mo siko to na place kabundu to mo kengela ba institution siko so bobi bokoisa Gilbert Kakondi est-ce que muto akoya na sima boyebi lobi kuna pe mokonza mboka dala ki ba so bomeki remaniement oara bu Gilbert Kakondi premier ministre tambo mwambaye wanati atelemelaki directeur ya cabinet ya Sami Badibang lelo directeur ya cabinet wana coup d'appel procureur lelo wanati donc ba comprendre que no danger politique ndenge kende eza su ndenge za la gité Félix Antoine Tshisekedi abia mutu ya état de droit mais état de droit on peut te respecter à 100% te poto ye nango sika biso mo be photo ye kolango elo wana fo boye bango et ça peut moi passer photo ça demanda il faut aussi ça na nous restauration état de droit poto koka mbala morote elo wana lo bango mille fois États-Unis mo kolo et dépend na ngai et puis na otala nene politique Afrique kendaka États-Unis moko mukolo état de droit déjà président moi sala 3 mandats
et bon boni Félix Antoine Tshisekedi partenaire privilégié aux États-Unis en benga oh yo atiba loloba et ça pratiquement impossible au sein de l'élection bongo ezate États-Unis rokata mukamata atiekaka pour assembler wana ekende tous assemblée mo weza que non président na ye auzala à l'aise donc tous sous souveraineté tous sous souveraineté et bon yebisanga ba pays belé baganga ko ba souverain bazo ba aide te ye Kabila ndo ganga oh non RDC a pays souverain suka na suka na ba élection tout pour na moi c'est na mbongo na biso nani e bon ba nja so kiwana yo mona ngote ya risque yo bi pourquoi banda Félix Azui Bokonzi te présenter mission sauter le 30 juin ouais bah pourquoi te présenter la mission munition na biso te to ba armement risque yazo ganga pays souverain azoba aide à risque poani tout le monde a ba hélico maman que risque et les cas et kabola babu et tika baba nini ya seni mais na munoroka ka pays souverain politique wana bat ba ebango IDPS ti lomboye wana petit problème c'est suka bineni au nom de la coalition est-ce que coalition de tindie que non so ba yo ki to situer assemblée nationale tolenga ba politique wana ba la bisoté oh ba obimisa munoro bango eza mutema na bango te to ebi FCC bien to yebi yango malamu to consulter yango de près oyo ba obimisa munoro na bango eza mutema na bango te biso eza important to lakisa bango de quoi toza na volonté o mema mboka liboso to ebi si batu nyonso boya Martin Fayulu yaka o loboka Tshisekedi déjà salité za mupandi comme ya salité e bimasute Kabila yaka Kabila yi toke na voie coalition oh OK toke ne bo akomo biso cohabitation ya wana communauté internationale et moni même Poutine yemoko o asimba Joseph Kabila monité afin que muto pe o nga inga simana azane na volonté te biso tout wana posa kimeko ta mboka wana ya moni alachai ko bato bo landa Kabila so na bongo ezande so na bango eza opération to ebindaku to bosana ngote na minute biso tout wana toza distraité biso to landa non Joseph Kabila. Pour Nabokondia Félix, sur le plan sécurité, États-Unis à Kaboul. Azui, communauté internationale, Yemo Mtachera. Ayekozwa, national, Félix Antoine Tshisekedi Mtachera. Ayozwa, Awa Waloka Nakata Congo, Biso, gardien du temple Mtachera. Yango mo na soro ensemble ngebetelo mo contre chef de l'État Tobimi. Na niveau Afrique, au monde ande mokonza mboka bengisa ba sommet. Yemo no etake vice-président Union africaine a contrôler non Afrique pour la bonne gouvernance na. Na niveau ya communauté internationale c'est l'État-Unis d'Amérique. Là on a Poutine, là on a finga rabatu mabunda okanela bino bobanga. Te mara on a bisa ko déjà mabunda sili. Mabunda lobby a sali déclaration ya kitoko. Oh même ngai na betele maboko. Ngape kutu makambo. Politique asko ofinga. Ah, ofinga politique. Ngana biboyi. Biso ça la politique ofinga te to ba réalité. C'est terrible. Non, to lo ba réalité. Janine mabunda soko yoka te pona mokonza mboka. Biso to ya wana liboso biso to ba garder de temple soko yo gate to ya liboso ngai mam na bango ba invitation ngape na zwango invitation ya na réseaux sociaux bato bazoki chimie babangi na invitation bakome biloba loba ndemo faela za invitation ya conseil nga tikala nga kobanga ngote ponga na imité parlementaire nga je suis président du parlement de Bubanda la Doula avant so ngo ke na je dis faut na imité parlementaire oye na parlement nga ba combattant ba bita to pesi yoyi ndenge baboya ka imité tambo mwambelo mbabo osamba ndenge pe yanga elongo akate yango yotinda no finga rabato ko finga ndeni so babi vérité obenga o finga oh ndekona lobai na mabunda kabota kate yene mtaibi famia mabunda ebi mabunda siko yanga ni nakati mais wana botushe na ba mama ah non wana zaika ah bana batusha ba mama makasi tambo mama tusha mama yoyo kangote mama nani ah boyo ebi makambo wana te abiju goya ah boyo ebi angote opération kusi kuyo ebi angote ba fingo mama no zongisa yoyo ebi angote ezo kamusanga bandeko donc on peut dire que rochité Kofing est en bédication, nous avons éducation aussi, Kofing est en mais Chadari, mon toit, on prétend à présent. Les autres, comme vous savez, bon, grave, c'est why des Chadari, Amazon Chadari. Mon ta fini maman, na yo pe finga maman na Chadari. T'as la degré à battre les allées.
oh na yo tamwe mama en plein hémicycle et ça mité na kati ndako mais na kati ya hémicycle ya Sénat esiko bato konsa c'est ba sénateur est-ce que mo ba mikolo ba patriarche nde na tanga ba ya ba ya chichi na tanga ba kengo ne to ba sénateur so ola na sénateur na te bo senti o mizongi pena mizongi eza zo sénateur buzoba o comme ba sénateur alelo président sénat bisa sénatrice na o beng senga to ke flic mo de tala ba blok. Oh, député, moi, il PPD a traité mon cousin, a signé document inconsciemment. Donc, il parce que il y a des gens, contexte là. Donc, son bolandi bangé politique le Congo et puis ça abisso pas si mingi maro. Et moi, ce qui m'étonne, mutu omu na pena que non. Baza na souci ba bongisa mboka mais yo zo lingate comme si mboka lo bien privé moko ya yo. Mosolo mboka boyibaka nyonso boyibaka bosala o bolingi bosala mais tolaki bango état de droit au IDPS banda ko bundela voix nango yango tokoti état de droit eza pas si koleka dictature mais ne tokoti nango boy to s'impliquer nango to ke nango tina suka mais tozana ko s'impliquer nango mingi ne on FCC po bango ba bimel libanda mingi wana pena bo excuser biso mingi pena na bango po ba bimel libanda mingi. Donc, justice en ça musana yi. Moyibi nyonso ya mboka oyo akokangama et puis na continuer informer ba bon c'est sous prison. Mokonza mboka tikité ezo bonga bazui ba pavé musu ba koton ba climatiser. Ba koton pona ngai la fin terrible te na message na ba moyi pona yo antibalte ba koton pona ba tambo mwamba o ba koka susu moyi te. Ba koton pona ba boshab ba koton pona ba remoti banda wana otangula ba bandambo ba servoir Kabila po Kabila ye mo kozwe boyi. Kozwe bena ye mo boyi ensemble vide. Yesko ba mitu ya bato belé za kati na yo pesa ka ba idée. Sala boyi zonga boyi bachibanda banzala nzoku ba tambo mwamba baneni mulai bangwana nyonso wana ba produit ya Chilombo o récupérer ba mbongo ba yiba na Congo yeme o ba kanga yeme nde to pesi na communauté internationale ba katel biso ya biso zongi na banque bangolo nyonso wana mike wana totike bango na charge na bango biso pe balafa terrible tout ça moi moko na biso moko to consulter bango opération to ebindako. OK, merci to comme na sous émission na biso pesa numéro de téléphone puis mon conseil mon pour na tribalisme. Conseil d'abord pour le tribalisme na ebisa bino likambo mille fois. Kondo papa Mobutu alobaka Moluba Mukongo Muswahili beto na beto. IDPS eza parti yaba tribaliste était. Et ça fait partie à un tribalité. Le preuve année, na ça bino le compliqué bino za kabaka. Kabuya kabundu bo bule lo wa baba luba. Bakawana nde compliqué bino. Tozana moko za muta este mususu muluba. So kei na kati to wala ba papa ba bengi ba tukunabo. So ra kombo. Ozongo te na kati ba kasai. Ba ete ni longondo. Muto Équateur. Donc pour l'accès bino que non IDPS ndenge zawana esangisi bikolo ebele babiso oyo la fin terrible na kombo ya Ridi Balonga ditalwa eza ki Congo oki kikimulu bana kati wana ezate oyozu awa Moïse Maoka donc au mona que non kombo ane uta mpanze kende bakota ba Équateur donc c'est ça biso makambo un tribal wana ezalaka te mais message ya un tribal bo mema na Congo et quoi aboutir na rien et que bo mamboka Nezo kabange numbi oto lo. Siko kabange numbi wana. Eloko nga na oka mwanti bala. Kabila c'est grave. Ba porter be plainte. Nyonso yo. Kimu wakumwanza arikadrange nyonso eza bango. Batu bayamba Joseph Kabila kopesa Kabila kombo ya kabange. Ba kimu wakumwanza. Lelo sort na ngwe ko mobima. Tolanda kisha maka sanda. Aganga Kabila muluba. Mais comment se fait-il mouton moko bo pesa ba identité belé lelo bokomi Kabila Katange to ke pe batozonga bande onanga ba diaspora banda bino boye ba Joseph Kabila mukoni boyoka Joseph Kabila kufeli mukoni boyoka po bande oneno so ba alaka te aba alaka misatu Zoé Janel na ye akufela raté ala bande ko ate étranger munene. C'est pour que Rabeng so répondre. Non. En état de droit. So Rabeng singa na ok no ebise kombo oyo ka ya Kagame nani James Kagame Kabereke azara chef d'état major on se retrouver na Rwanda ndeni. Akendo se retrouver na Rwanda ndeni. Mais à dirigeant azo pe examiner biloko boyoka. Exact. Non, eza ba vérité. Vérité photo loba.
et bon son programme benga na ko kufa son na sai maba bombinga mkoba jour ekurana bimi na continuer lisusu mais nzambo azali kolo comprendre moi nana aotelemela ba bêtise mboka. OK, personne numéro de téléphone to comme na suka. Numéro na pesa benga nga poto sola to sa analyse politique. So pour l'intimidation, nga la sala retour à flash intimidation ezongela. Et lo relaxa ke bobanga nga soko intimider nga pesa nga kombo obanga. Plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 obengi ngai na nzela réseaux sociaux to pe na nzela appel boyozwa l'enfant terrible président Parlement debout Bandal Adoula un tribal tobo yango copie ya Martin Fayulu ya un tribal to tigele cop na ye na muzitu bazwa cop na bango babanda osala ba continue yango oyebi ke baton ya lamuka ezonga epa ya Martin Fayulu. Au monde que battre bossa na plateforme ana elala battre bossa na lelo donc il faut bâton ezonga epa ya ndeko Fayulu 3 mois ya musito esili et ko ya na Fayulu. Est-ce que Moïse Katumbi akoya début il devait se faire pour Barso d'Avigir aux banda Barso d'Avigir banda papa elo ni to bang biso to banga ba biloko to banga ba biloko ana te tala Félix Antoine Tshisekedi loko beti bangwa déjà biloko à haut niveau destitution na l'air ya fo ndima mati na niveau organe judiciaire so ke na cour constitutionnel kuno kuta biso mto vandi kuna o ezake porta to longola nde ba biloko na bangwa salité à la justice comme bino oh mais oui la bongo e bon bomba et bon non bomba oh ouais les états de droit oh papa là na lo babiso cela veut dire quoi na logique ototier batwana ba na logique eloko mabe za mabe eloko malamu ya malamu na sens wana ngana lo bateke no o gagner procès na grande instance ndako eza yo basi ba vandeli dossier na procureur tim ko procureur na longwe oya ye habita dossier o ya gagner mais tisko bo pese ndako netendeni moki azwinda asala musala ya solo ta sala mabe au monde ka sala ya solo c'est ça et là biso tolo ba ngwana là na bi justice wana eza ya biso po biso ndem to bunda pour état de droit to tie justice au ko état de droit yo o destituer mo konzamboka na ba raison mo boiza valable te yo non dimission comme na cour constitutionnelle ba ça va to ndimango bo beno lwamba démissionnaire poani pour comprendre ba carte bo beta nyonso ekwela na mututi yango na yaki abi mo konzamboka pardon charge ba la tana FCC na kokana ngote OK merci Tokomi na souk émission na biso tolo baté avec votre humble serviteur Moïse Monkanchimba nous c'est décryptage ya art sorti politique eza créer la démocratie yo zotala nga yo za na Kinshasa yo za na Mbujima yo za wapi yo za na Bumba yo za wapi yo za Libanda mboka yo za na besoin sont des cloches à différents bande to bengi awa benga oya to yambao eza créer la démocratie lo tika na YouTube o tika kuna ka no azo bengi sa bato obedience boko yo pe ya ka ana yamba yamba même o a PPRD na yamba ndeko mototo wa la muka yo poto tala ngoza besoin yambo awa oza la bienvenue nzambe apambola bino merci mingi na Lito Salvador Bingonda Papicho nzamba apambola sikozali ndeko Alvin Beya maboke Benel John ciao.